Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, Balandino sur la BBC, bonjour Nabino, bonsoir, bonsoir. Et qu'on dépendre na Airbourg ma vidéo Nabiso, la grande famille des mamans, BBC, voilà. Shalom, shalom, Lissousou, bonjour, famille Libota, bonjour, Bampoïchou, bonjour Nabino. Vous allez bien? Ah ouais, j'espère. Vous allez bien, j'espère. Alors, beaucoup tato solo là. Merci na balandinyo, merci na binonyo, merci pour la confiance et merci, voilà. Et voilà, Bolimbisa. Voilà, bon début à semaine, hein. Bon début à semaine, les autres le 24 juin. Bandeko, babotani pe lelo na souhaitaka toujours bino ba joyeux anniversaire, hein. Parce que au monde na mutu mususu mama bébé c'est anniversaire nanga souhaita tanga. Alors, bandeko nyonso ba souhaite bazo fêter anniversaire babotama kilelo. Happy birthday to you guys. Voilà, bokotana to solo la ndeka to solo laka. Bokota to solo la ndeka to solo laka. Boyika ma BBC ninga ila abino masolo to solo la. Bandeko, vous savez, il y a d'autres réalités qui se passent sur les réseaux sociaux. N'a évité, mais de ma part, maman BBC, n'a évité, bon. Nakanga parenthèse wana qu'on laisse et les kaka n'engileki wana c'est bon et voilà on est toujours ensemble quoi, on est toujours ensemble toza wana pona ko tombola artiste na biso pona ko pusher liboso et voilà biso ba mususu on n'est pas là to yate pona ko kitisa artiste non et voilà ce qui bat bandima biso c'est parce que to bima penza na système vraiment ya ko tombola star et surtout côté les anti-valeurs, voilà. Et là qu'on enseigne dans la vie, tous à la capenza ba hypocrite, tout l'inga pe ko bomba kaka mabete si longtemps que notre ebi mabe za bongo. Na kamoko ba réalité ebi makana ngambu ya sila uka, eza ba réalité moko bo ezalaka. Batu ba leba yango mutema pasi. Bon, na kangika parenthèse na lubango te peut-être dans lubango ata na deuxième épisode na émission nanga mi balé. Voilà, na émission nanga ou encore na limasolo toso la siko awawa. Na ozala na deux topics. Topic ya liboso ko zala ya Aïda parce que bon mon na che Aïda wana. Et topic il y a Aïda déjà boyebi qui il y a déjà un visa de ceux qui a 3 ans, ceux qui a 5 ans et présentement Aza déjà na poto ndenge to bona ki ba artiste ba kindaki et deuxième topic nanga to kolobi la paix sur matière ou soit disant que non Belleville à bois qui soit disant matière au bazala kina davina voilà et lo kwa liboso to bandana na Aïda, je ne sais pas, ceux qui t'osent à 40, voire même à 60%, il y a des artistes qui ont la même réflexion locale à Aïda et ça bien. Je sais pourquoi je dis ça. Aïda a commis un poteau, n'a évité. Aïda za mwana na artiste, na monde artiste. Aïda za mwana
na monde d'artiste mais aïda réfléchi koleka ba artiste ebele po mutu akoma na niveau ya oyo ya tango na loba keno aïda réfléchi koleka ba mikolo eza nanu ayebi beat na ye na musala oyo po olo tolo mpona loba keno aïda aipataka ngai na ba sortie médiatique na ye soki ezalaki ata ba artiste mosusu tango basalaka ba sortie médiatique na bango baosolola boye esa bien tolanda nano extrait kaka ya mokie après na ozongela bino comme ça tosolola bien. Non, mais pour nous, avons profité parce que ça, nous avons profité. Avec Aïda et tout, Azana Makambu, au moins, on a profité. Mais si on a ça, on a tant qu'artiste. Gabi qui sont na Kenya yo sa musala ngenge tonton Sira Robina yé na se musala nga ufutinga mbongo na ngata Kenya oui non ça na problème na mutu te pour moi puis na za problème na batite nga na tunga partout mais na za ouais et pas maman si là non na tunga te mais na voyage na trop donc c'est ala maman na nga et tout abenga nga iso likamweza to solo ni mais ko jouer non na jouer te. Très bien. Mais on a un produit à Belgique. Donc on a la ligne et pas Belgique. Mais et qu'on peut chez Naïté, na solana, na maman excité ou bien maman silaté ou bien na qui ne peut jouer et pas dinanaté. Donc c'est pas ça. Les gens qui battent na battu ba yebi le roni no balande na ba. Voilà. Parce que so komi mukala mutu. Faut on s'assimer na ngo. Faut le bela mutu wana. Faut ça les plaisir. Parce que yo mo yebi ke ne na zabwe na la sima mutu ngani. Peut-être par exemple pour bâtir mon bateau mais on a dit que nous musala nga déjà ça que pas bien la personne donc ils ont démonté voilà donc on a raté que na qui place pour intérêt mon bout na dit que zo ba ngone ba benga pona eloko nga na zana donc ils ont démonté donc yo mo comme mona bakama wa basala bakana bango. Yo ba oteko kamasio maramasaki o kala mingi tawa moi je te suis maramasaki yo na ba fan ya ngambo moko moi je te dis ngana kendra mais tu me connais très bien nazo musa je t'ai vu na c'est Espérant Calais moi c'est ngai Ankala je t'ai vu na anniversaire ya Michou ouais la sœur qui c'est anniversaire tes ala qui la chaîne c'est mon makasi au PCP programme na bino la chose parce que vous avez 7 ans mais puis Nathan va publier vidéo j'ai lu les commentaires tu as été ramassé dans le niveau impossible on t'a même traité de sorcière moi j'ai dit pas un artiste bon d'après c'est dans mon place ça Michou Mbembele moi l'artiste après c'est non beauté après ça non mais ngana mona ki na ngoya grave ezalaki te lobi après to solo la déjà ti lelo to solo oui to solo ka bon ngana kende ki ton keza chaîne ya mama silate eza kwa ngata na kende ki na benga ma belle vite to za bana spona ngana bike makambu ya likolo bon biso to za na kati te to za bana parce que ngapeta mabenga nga na ko bapeke bona benga pe mama belle vie mais ngala benga kite voilà tant on a que yabike na événement wana ngapena za. Bon, on a bien apprécié que voilà, Bisso de Rosala, Hôtel Béni, tout ça. Bon, communiquer, on a fait communiquer, on a fait ça des Tubakizamba. Donc voilà, mais côté Nabisso, tout le monde Nabisso, c'était pas vraiment la grave, les été. Ouais, est-ce qu'il faut tout n'abango pourquoi réaction les alactions. On a ça qui on a intention t'es que pour la visa chaîne ya mwana esa ya mama te elle kwa ngato na kene kuna na benga ki ya biso te ke non mama na ki mo pas benga te na ki aussi le ça comme ça ya mwana do pesa kena na et puis na événement na ngamo kuna zalaki voilà ta on a monique
fallait pas na le bango et tout mais il me repère tu as consola na bon toute sa famille et tout il y a grave ça qui n'a moté et les gars dans les bons mais boy ka bino moko sur boji matière et puis sauter bango bon ça boji matière mais parce que mimi c'est que quoi le comment qui bah oui Bandeko ce qui bolandi Aïda vous allez vite comprendre que non ba comédien baza na problème moko baza ba complexé bon na soki comédien aza déjà complexé yango bozomo na ba réalité auto leka nango na monde bazo leka nango pardon na monde na bango poser na nani na plateau Aïda poser na plateau de deux message na ya zoloba soki oza concerné to zala ki pe na likambango ndenge lekaki tu vas beaucoup te gêner au yoka soni la réponse est à Aïda. Parce que elle répond automatiquement aux sentir que non, elle lance un message fort ou encore à conseiller monde na bango ya ba comédien. Ce qu'on a monde na bango pe balingi boyete. Na monde na bango balingi boyete. Alobi eloko moko o etika kinga eza nini. Alobi keno biso toza bana. Tokyo kota na makambo wana te. La fille a bien déjà tout solo là. Je pouvais aussi avant na kende kuna na ngena benga pe oyanga mama oyaza belle vie na yebise que non mama ba benga place tel boy na okende. Lokwa na yebi que non mama zane na problème te et makamu ya ba mama ya makamu ya bango ba mama na okyo kota te alors j'étais libre yanga ko kende. Mais kokende nanga ona ke ba yambinga j'ai juste lancé un message au message wana ezaki que non nde événement oyo batu communauté to banai kozela a lancé message et sali o et salaki wana a quel isusu na ngambo ba artiste alors bi un comédien soki oyebi ke non bakobenga yo pona musala na yo okozala na malanda ngombe na sima te Aïda oyo alobi azaka nunu azaka tokyo lo bakeno azaka muto musala nunu bao babatela ka ba bébé babatela ka bana na banda kwa bato abanda bongo Aïda oyo pona pasi yango mona nga na yebsa abino bandeko dans la vie soki ozo nzamba atomboli yo na ba level moko boy o ti t'entendais pas na vie na yo dis-toi que non oza na kati ya obligation ya ko intégrer makamususu o apprendre na élévation o nzamba pesio soki botali Aïda otali parcours na ye ndenge banda ndenge expliquer vie na ye ti lelo akomi o yaza lelo bandeko moi so azana ba instruction na ye moko bo ubi azana ba bit na ye boko azana ba objectif na ye moko ya vie o kutu ke non ayebi réalité ya vie na ye ndenge banda et puis azota la place azokende o ko mériter te ke non asala buzoba Pona no comité place azana besoin au coma. Vision na ena no comité. Mais les lob artistes belé bakata ba vision na bango, bakata ba objectif. Peut-être bazala pi bazaki peut-être na vision te, bazaki pe na objectif te. Ah oui to kito lobelango bongo. To solo là la grande famille, to solo là. To solo là. Boyebi déjà maman bébé sindinga yaka na ena ba émission na ndinga yaka na ba analyse na ye. Pour mutu okata peut-être vision na yo okata objectif na yo. OK, na kyo lo ba bongo te na kyo lo ba keno ba oyo ba comédien o ba tikali peut-être o bazo mema buzo ba na monde na bango. Pour na ngana kyo lo ba keno baza na ba vision te. Ou encore peut ba s'attendre qui te keno un bon jour nzamba okiko bimisa kombo na bango lelo batu ba lobe la bango. Bandeko dans la vie mutu il faut un objectif, il faut une vision lo ba keno objectif nanga vision n'engeza il faut na atteindre nani loko na atteindre loko yo na atteindre loko mais nzamba flasho kaka na loko moko muke olingo zo Congo o memango na mutu batu bazo koka kopesa valeur mutu azo koka kopesa valeur ya musala na ye moko te azo préféré azala peut-être mukala ya muninga na ye comédien botikela biso ba mususu toza ba kroni fois ba kroni mama te biso nde to sala ki mukala
Aïda lobi na oki ko salela ki mukala te parce que bakobenganga na ke ko sala musala c'est parce que nazana eloko wana na kati nanga. Dis-toi peut-être aux années loko wana tende oki ko sala ki mukala, mais si tu es sûr de toi-même obi ki non na sala musala bien o sa ki mukala te. Aïda a précisé peu bien. Naza produit à belle vie. Oh mon kidinyo. Ah, je crois que tu as 2 personnes, 3 personnes, bah, vous en avez tout télébordir. Parce que mon kidinyo a vérité. Les lots, comment ko bamba batu o bazo ba vérité mabanga. Batu balingi plus to bomba vérité. Batu balingi vérité et bimate. Na réseaux sociaux ndenge makambo ezo kendele. Belle vie aza bafinga ka belle vie butu lokola moi. Belle vie ndenge aza wana na monde na bango ya ba comédien. Bandeko nani ayebaki ke non décor aoki ko sala o ya saleli asali belle vie lelo. Sikoto oki ozwa mayele te. Toki ozwa mayele te. Na biso nyonso awawa. Tozala vraiment bato totambolaka na crainte ya Nzambe. Est-ce que nani ayebaki atake non décor aoki ko trahir mère ninga trahir yewana? Je ne pense pas mon toi. Nini pe ezangi pe non comédien mususu pe abima penza o toza même pas na idée na mutu abima pe abeta belle vie susu bordir asa la belle vie eloko décor asalié. Vérité et pas comédien et pas congolais, vérité est commis insulte. Boyoki vérité à makambo eza bongo me bozo bima pona koya koloba ke non bolo baba biloko moko boye obino moko bozo maîtriser ngote. Ça c'est l'hypocrisie. Eza hypocrisie. Ben vie eza na danger. Toboite. Na be mission na biso tozo sala lorsque toyaka peut-être pona koloba. Bandeko na likambu nyonso exception ezanga te. Yango monaka ata bozo sala plan ya peut-être ya koboma mutu. Plan ya kosala mutu mabe. Kaka na kati na bino wana ekozaka na moko oya koya ko dévoiler secret. Ezaka na moko oya koya ko dévoiler secret. Yango monaka mutu oya ka ko dévoiler secret. Ata na parquet na tribunal pardon, ba protéger ka mutu wana lokwa témoin. Ba protéger kaye parce que ça m'a bé. Pour que soit ba retour. Ce que mo kidelinga nango vérité te, mo kidelinga ke no to zala wana to bomba mabe. Tango mutu akufi, tango mbebe kwei, likambo kwei boye, ezalaka boye. Trop tard. Ba comédien boye bisangai makambu o kaka ezobima na munoko ya Aïda. Aïda valorisaka mama na ye partout. Et puis abangaka te ya koloba ke non nde naza boye abengaka kutu sila mama sila to voyager na to benga na kaleme na tika ko jouer pa na été. Mais soki botali na loba ngo soki botali voyage ba salaka na bakendaka Lubumbashi. Vidéo moko sila salaka na Aïda. Au mona ke non si la zaki na intention moko amabe pa Aïda. Mais Aïda za mona moko boye ke non oki ko manipuler facilement te. Aïda aza mona moko oki ko manipuler facilement te. Chez Belleville a respecté ka Belleville tant que maman, tant que yaya, tant que tant que yende produit à Belleville. Donc a respecté ka Belleville na babiloko moko boye oyo penza na ebité. Ezate ke no aza yuma. Eza reconnaissance eza na kati ya Aïda. Mais lelo bato balinga ko reconnaître eloko wana te. Mutu peut-être abimisio mais après lingyo minimiser yete. Boye naza produit mutu tel, il faut ka oya ofungola munoko loba. Na sala contrat na signer contrat te, na sala boyete non. Nini ezangaka artiste et comédien au sali sortie médiatique oui.
Bima yaka lancé un message. Aïda ba yambaki ye, ba ke spectacle sûrement na poto. Mais na koyamba ye tango ba osola po na spectacle. Ba glisser question wana. Ou peut-être question na pe elingay ko échapper te parce que eza makambo eza sur les réseaux sociaux. Eza makambo o na monde na bango, il y a toujours des problèmes. Tola muka kaka problème. Botala niveau ope ba luka parce que Aïda za mwana moko aloba te. Soki ezaki non Aïda ya koloba ke non na ba plateau abimi. Lokwa ba ndeko mususu ba bimaka ba comédien mususu ba bimaka pour ne pas citer les noms. Ba bimaka ba munoko se tobo kika koloba loba ne ba loba kana. Bolo basi boka nisa siko ke non nani Aïda siko pe azaki na bidobe la bongo. Mais Aïda linga tumba mbo nani Kongo. Soki ka ako tumba mboka ti. Soki ka bimi penza aloba. Parce que mon nabango est un monde trop dangereux. Donc, à protéger ka. Un, maman naye. Deux, à protéger image naye. Parce que dans le monde nabango moindre pépé. Yango mona kata nani Davina. Davina kendara nango bongo bo a pesa bino kanda boloba parce que a mona bino bozaka se pendengeni. Ce botali ba délire à Davina sur les réseaux sociaux. Bo comprendre que no Davina zata kuna te au moins abandola que sabino kaka esengo ya zane muto esengo. Ola zaka ke no ba lobby kuna ba fingi kuna bo na yo kufa pamba na yo kufa vent nga ba délire na zaka na oseka donc a comment na kopesa batukanda mais na comprendre na bi Davina abimi na eloko moko boya bien parce que soko zo baka ko landa oza mutu moko ka ya colérique sortie médiatique ya Aïda. Nini yango ezozanga ta ba mama mikolo ba papa mikolo ba comédien nyonso oyo o sa sortie médiatique boye au sentir na nos personnalité avant di na plateau o mona keno na ba journaliste ba olo ba keno o penza o ko kenene na bande ya buzo bate po ko zongi so pe ka wana ba ko benga nga place pour na valeur pour na eloko eza na kati na ngai. Na oki ozala mukala te. Eso to bito kine muzindo. Mutu oyo Belgique linga bando chakale penza zala kaka banda ko évoluer kaka na sama kolona ye eza Aïda. Mais tout le monde a un côté. Aïda elle est partout. Ata bo bengi na place ya ba ennemi à Belleville. Akoya mais façon qu'on se comporter ata bozaki na plan na bino baluka. C'est ça au balobaka être vrai. Est-ce que Aïda bima li bumoko na Belleville? Tiens, Aïda mulubat. Belleville avait am Congo. Mais bota la connexion ana. Ezanine. Aïda muluba. Bongo te Aïda mulubat. Belleville am Congo. Donc, na qui tribalisme, écoute, exacté entre Belleville na Aïda. Reconnaissance. Ce qui lelo mutute la bimisa kiyo. Attaque no et simbi di sous-souté au kei. Au ko keneka na kimiate, au reconnaître ata ya kolba keno si aujourd'hui na yebana, eza pona mutuana. Et ça lo bien peut-être na parcours na yo, nzile kufungwama. Mais les lieux comment que nous ata ozo yeba que nous onda bimisanga mais oza pe sous prêt ou prête ya ko bambe mabanga na niveau moko bozo ta la tête même pas te que no asalanga bolam bandeko na kangi parenthèse ya Aïda. Je vais encore lancer un message. Famille Libota, vous savez hein musala o Belleville salaka eza musala moko te que non lobaka rosa mutu moko linga ka ete ndiko linga opulie down. Bota la film otozota la ya vaccination. Bandeko, 5e épisode ya lobby mutu. Na balusi mutu na nga na Belleville ke na nga ndenge ni na comprendre ki te 5e épisode na partie ya nani Gesho na Linda. Génie ni wana ou encore Belleville linga bimisi la biso eloko na ebite so bino bo comprendre.
tala Linda donc otika bon Tokyo lo baté peso ipeni peut-être occupé ko lo baté que non nzambe nda sungi peut-être Linda et tout peut-être ce qui azo zoapé mobali yango ya kobala ye azo peut-être batu moko mobali moko oyo aza sérieux pas c'est ça que non Linda zo ya na mobali oyo aza sérieux te frappeur ce qu'on a nandaku o nani Linda zo vanda eza ndaku oyo basali neti bazuye bakomise le quoi na yebite to kenela likambo ndenge nini belle vie c'est quoi au juste na yebite soki bino bo comprendre ngana za kutu na minute awa na sina bosa na ngana na teaser ngana bosa na ka teaser na kota ka siko na ngana tala na découvrir ka awawa gesho na dio wana pe de façon belle vie sangisa ka batumi balana bazalo kwa bazala ka kwa de Londres na 2 minutes batute batumi bale wana gesho na Pierrot skoyo eloko nini na oyeba te token eke ndenge nini likambo oyo Linda ezaka ki mwana musala ke no mayele ezate ke no a mekana ko kanga pied na oyeba te akosuka siko wapi ekozalela e trop tard te ya bo komona bo epezemi yo wo apo eko découvrir ke no mobile azaboy osimba mutu ozonga susu kune pa bino kuna e pa mama Marie Hélène na mwana na oyeba te na ebite place na mutu e balukinga donc film moko boya koloba ke no il y a personne dans le monde de comédien. Total na bango film wana. Total na bango film wana. Chérie, lève-toi. Bonjour, bonjour. Bonjour, maman. Maman, c'est Pierrot. C'est son cousin. C'est son cousin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mettez-vous. Merci. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Merci, papa. Au milieu? D'accord. Alors, on vous reçoit chez nous? Oui, je vais faire l'introduction puisque... D'accord. Exactement. C'est lui, Pierrot, papa. Pierrot. Et c'est son cousin, Guécho. Ok. Donc, vous êtes frère? Oui. C'est mon cousin Germain. Le cousin, quoi. Son cousin Germain, on a grandi ensemble. Donc on fait tout. Donc, c'est son cousin qui représente sa famille. En fait. Tout à fait. Donc, ok, C'est un d'accord. représentant. Donc, c'est lui. Oui, c'est Pierrot. Là, c'est lui. Là, c'est moi. Ok. Moi, je l'ai juste accompagné. Hein. Oui. Et vous faites quoi dans la vie? Ah, merci, papa. Lui, c'est mon cousin Germain. Bah, il est aussi grand plus que moi. Des amis. C'est lui qui représente les enfants de la famille Dombassi. Et c'est par là que je l'avais demandé de m'accompagner. Tout à fait. Parce que ce qui est vrai, je voulais juste demander aux parents de Linda si ça sera possible. La main, hein? Hein? La main, tu veux? Oui, demander la main, ça je voulais dire. Si ça sera possible d'honorer Linda par la voie du mariage. Ok. Je voulais vraiment entrer dans la procédure, comment ça se passe. D'accord. Comme disent les gens, vous côte à n'importe. Nous, on a fait naître. On a fait Tout à naître. fait. Alors, c'est pourquoi je vous ai demandé, vous faites quoi dans la vie? Pour assurer un peu ma fille. Ah oui, merci. À Kinshasa, Déjà pour son survie, papa, s'il faut... Donc, vous êtes de Kinshasa, vous êtes venu ici? Ok, travailler ici? Oui. Oui, parce que nous sommes là. Déjà pour parachever, déjà dès la première rencontre avec Linda, il m'en a beaucoup parlé, il ne dormait pas. Et lorsqu'on a pris langue avec mon cousin, il m'a dit, en tout cas, je dois honorer Linda. Pour son survie, papa, ne vous inquiétez pas. Pierrot, c'est un homme, c'est un bosseur, c'est une personne aussi, quand il aime, il aime. Voilà, on s'était décidé de voir la famille.
C'est très beau ce qu'il dit. C'est très beau. D'accord. Donc. Je suis dans le business. Comme mon cousin. Dans le business, dans les affaires familiales, c'est comme ça. À Kikwiti. Oui, donc. Même pas Kikwiti. Il y a d'autres villages. Dans les villages voisins. Hein. Donc, nous collaborons dans un partenariat, donc gagnant-gagnant. C'est pas ce que Ok, d'accord. Puisque moi, je vais être sérieux. Hein. Oui. Tu vas être très sérieux, papa. Et ne vous maman, inquiétez pas. Roba qui s'allie, c'est pas Babou Kilo? Ah, d'accord. Ok. Moi, je dirais ceci. Soyez le bienvenu. Merci, papa. Merci. Vos sali fort, vous expliquez vos amis Bali. Ok, par 4 chemins, vous êtes venus tout droit jusque chez nous ici. Ça, je vous en félicite. Merci de tout cœur. Alors, vous avez notre bénédiction, moi et maman, pour notre fille. Donc, à vous de voir. Nous, on vous attend. Ok? Et ça doit se faire dans un laps de temps. Parce que nous, on va écrire une lettre. Oui, on va commencer par écrire une lettre. Nous ne sommes pas pressés, mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Donc, on va être prêts, nous les sommes. D'accord. On va commencer par écrire une lettre déjà. Et on va attendre aussi votre réponse le plus vite que possible pour que nous nous préparions déjà pour d'autres cérémonies. Voilà. D'accord. Là, je vous laisse avec maman. Soyez à l'aise, hein. Vous êtes chez vous. Hein. Je vais l'aider à maman à la cuisine. J'arrive. Merci maman. Quelque chose à grignoter. Ah, merci. Merci. Gesho na Pierrot ba réussir mission na bango. Mena totuna mission eza nini? Gesho na Pierrot ba réussir mission parce que bandimi bango na famille hein, bandimi bango. Bako yiba bako frapper na ndaku wana to ndenge nini bandeko. Bella oumela maman. Parce que ça filme moko boyete que non to comprendre l'isolo ko bezo kende et ko zala ndenge nini non jusque là ngai penza na tableau kaka ya Gesho. Gesho kune pa balinda bako yiba nini parce que ba mi yibi wana Gesho na nani na Pierrot mi yibi. Ba olia kwanga na dendo metane babimi ba bosso disa que no balinga babilo ko na teza ba fictifoid mais ba pimela ki bato. Hey, c'est grave. Non, on a continué à la promotion à filmer. On a continué sur le solo, on a même la kibino ya Belvina Linda, na Davina, balobi que non, Belvi a PCI matière. Tout l'andango et puis na ozonge la bino. Kasi o mosquito tu as vrai chéri eh yo sakane pour mon vrai chéri faut ta papa ça. Sko alati Paris eh ka nini kaka mama bani ba sans filtre biso no ba bien biso te tout la biso na ko quitter donc ça va yo na départ non on c'est l'étranger de biso na été ça dans le département ni muta bundele biso ye papa ça ressemble à une logette à 6600 volts. Il faut pas ma câble qui Papa, sont montés, toujours chargés, téléphone kangamate. Ouais, c'est la même chose. Ah, ok, c'est iPhone aussi? Non, non, c'est. Ok, je vous. Comment on appelle ça? Type C? Type C. D'accord, ok. Alors, je me déconnecte pour que. Super, d'accord. Super. Ça va? Bandeko na tuni. C'est-à-dire que non, belle vie a oki sou kolobate. C'est juste une question. Belle vie a oki pe kolobate. Donc belle vie a oki ko vivre li sousouté. Nyonso oya belle vie ko bimana munoko ezaka kakeno abwake lisila. Boyebi que non Nathalie lobi tangu matière ango mama bébé c'est matière et koti kuna balobi belle vie abeti nga bité na okoke na ngulu te bato ba sala na nango comme ça na zona na réfléchir sur ça Nathalie nga moko na bisiko belle vie oki ko vivre te tout ce que belle vie ko bimisa na munoko na e komi kaka mbwakela ya keno azobwakela kaka sila mais non il faut arrêter quelque part likamango ezanini
Tango ya lobi makambo a filtre. Eza makambo ezo régner kuna te na ba Camerounais na ba Congolais. Likambo ngo na yo ki pe ke non esili ko ba Congolais ba gagner. Ye a lobby ake nango na délire wana ya koloba likambo ezo tambola sur les réseaux sociaux ya ke non ba Camerounais na ba Congolais makambo ba sans filtre oyo. Siko ebimi na munoko wa Belgique kuna ebandaki na ba Cameroun kuna ndenge ebandaki ya Belvi ne isusu eye eningisa isusu zaire soit disant que non abwakeli sila mais bino pe bato asila bo respectaka sila teto ki pa itozonga soki pe nga mama BBC na koloba ke non na ke nango na Kikongo ça c'est-à-dire que non bo se mokaka pe na elongi ya sila challenge eza awa we bandi na ba Cameroun kuna depuis bitumbe bandaki ya ba Cameroun ya makambo ya sans filtre oyoyo boyaki koloba awa te ke non balobeli sila ebima na munoko wa Belvi ekomi ke non Belvi abwakeli nde sila mais non quelque part bandeko botika pe mwana bato a vivre botika penza mwana bato a vivre botika mwana bato a vivre likambu depuis eumeli awa tozotalaka sans filtre boya sans filtre et tout ti Camerounais asengi abando alobi Congo peuple congolais vous avez gagné ba déposer ebima na munoko wa Belvi ekomi ke non abwakeli sila mais quelque part bino pe bo fingisaka sila na bino. Pourquoi bolingaka ko kitisa sila na niveau wana na ba niveau moko boy ataba pardon franchement boza batute batu bakomi pe na ko finga Belvi siko moi soyo ya ye nyonso ezaka masasi ezalaka keno ezokende kaka keno ba ofinga sila siko chose grave communauté moko boy donc na yebite soki eza communauté ya ndenge nini babosani keno likambo euti nde na Cameroun likambo euti na Cameroun je crois basi bakangi na dossier yango Belvi alobaka keno balobi nini ya biso bato ba filtre ya bana sans filtre département na biso ezanini ekomi keno abwakeli sila les abakwiti franchement bolingi sila te sila elle a un problème sérieux sko ya boyeko nde bato balingi buzoba oyo bakosalela ngo pe bako aggraver yango situation balobi nini ya biso bato ba sans filtre batoza na département nini est-ce que batangaki kombo sila batangi kombo sila te mais ekomi bazui photo ba mamiki wana batie sila ekomi abwakeli sila siko boye bisa biso elongi yango ya sila eza ndenge nini sans filtre po bozo fongola batu mususu ya koloba keno sila elongi na sans make-up eza problème po ya chaka make-up après make-up filtre likolo nango siko toloba nini boya bisa biso vérité elongi asila ezalaka kasi ndenge ni parce que bino moko tango boye bolobi ke non Belvi alobeli yango nde sila namoni yango na ba page kuna namoni basi batie nani sila batie wana mais quelque part botika pe mwana bato a vivre botika penza mwana mutu mwana aza pe mwana mutu aza mwasi ya mutu aza na famille libota na ye o bazolinga komona ye lelo bamona ye azala bien botika ponga mama BBC ata sila alobi eloko moko boye papa peut-être ekoki ozala keno etika ata moke keno bela aza na kati ya likambo na oki koya kotombola yango te parce que atangaki kombo ya Belvi te potango nga na koya bokoya kofinga nga ya koloba keno est-ce que batangaki kombo ya fila kuna likolo ba matière non na oki osalela yango te yango mona toloba keno bino baleza bakwiti siko boya kasi boyela kasi biso kasi elongi yango ya sila parce que bino de boyebi elongi ya sila comment est-ce que momami kaka sila wana
Boye bisa biso vérité kasi elongi yango ya sila ezalaka ndenge nini parce que nga so yobi na sala émission na okena ngo bongo. Belle-Vie atangi kombo ya sila te. Eloko wana dobiana eza likambo ebandi Cameroun na Congo to ebi biso nyonso likambo yango ya sans filtre oyo. Parce que comment est-ce que komi que no Belle-Vie abwakeli nde sila? Siko tango bino bozwi idée ya koloba keno abwakeli nde sila. Siko nga na tuni siko na nga moko siko na mituni elongi yango asila ezalaka ndenge nini? C'est-à-dire que no elongi asila eza bombe. Sans make-up, sans filtre. Bomoni que no bozwa ko funde elongi ya mama bino moko. Eza ba biloko mususu boyoki yango ka soni bovandi kimia keno oyo batangi komba mama bisote toloba yango te. Mais bino moko bozwi na ba page bakati Belle-Vie atindi nini matière abwaki matière Belle-Vie abwaki matière Belle-Vie abwaki matière bandeko munoko ya mwana mwase ko lumba soki akangi munoko alubaka te botika qu'elle soit libre d'expression eza nini bokomi kobanga maloba Belle-Vie boye nini bokomi kolandela maloba Belle-Vie boye pourquoi nga na place na bino na yoki soni. Maintenant je veux savoir elongi asila ezalaka ndenge nini bandeko. Vous en avez chapé elongi yango. C'est que on nde elongi asila parce que bino na minute onde bopesi biso matière. Ya to ya kolobela elongi asila. Est-ce que ero to bana ya kolobela penzaka ke elongi ya mutu? Hein? Et puis bokoya ko fingela ngo likolo bokoya ko fingela bango bokoya ko finga Belle-Vie likolo nango kande bo bandi déjà wana. Est-ce que Belle-Vie s'adresse à qui na sila? Est-ce qu'on a une photo oyo elongi onde elongi vraiment ya sila? Mais ce qui pèse elongi ya sila netinga na olobake non, it fine eza bien parce que na vie ya agi na épée. Aza mwana mukete. Vie ya agi na vie ya agi ya sila na elongi oyo ezobala nat. Siko toke nango ndenge ni na communauté oyo. Est-ce que si la zamo na muke, si la zamo na muke te, déjà 50 ans ko matakuna déjà na elongio e balani, ta normal. Ce qu'on a minute yo, elongia si le ko mata na miniature. Belle-Vie akofinga ma esi longtemps que non atangi kombo ya sila te. Challenge ezo le kaso ki challenge soki likamangwe badi na ba Cameroun kuna. Bobo sani. Bobanjo matisa Belle-Vie na sila na miniature po nani po Belle-Vie alobi ke non biso toza na département nini biso ba sans filtre na biso za balobi nini communauté bref nakangi to ke na promotion parce que nde musala na biso eza promotion to ke siko na promotion ya film parce que yango erataka te film na biso o tozotala na titre ya vaccination quand on a eu koloba wana na cheli bino na tableau ya Linda na ya ye mobali Pierrot frapper to ebite soki Pierrot aza to nzambe total le film kuno zokende bande ko botika ngana za na Belle-Vie pardon boka bolanga na bela te la première des choses c'est sa tête d'abord sikoyo bota sikoyo na université o eleka kilobi. Alors, mon profil a choisi toute seule. Ton ange gardien n'est pas là. Et pourquoi je mange toute non mais sois gentil. Non, arrête ça. Je vais faire un rapport à la parité. Non mais tu parles pas, apparemment tu parles très bien français. C'est pas ça? Et dans doucement, sinon. Mais tu sais quoi? Quoi? Non mais pourquoi? Non, tu t'approches pas. Ne te dérange pas. Je vais faire le rapport à la parité. Avant de faire le rapport à la parité, tu peux laisser tout ça. Regarde un peu. Non, mais c'est trop elle-même dans le
Davina, ça va jouer à la télé. Non, mais moi non plus. Moi, par exemple, ça là, Ça va tousser. il faut comprendre, les gars par là, ils font ça, c'est aussi malade. La pauvre, tu me donnes envie de pleurer. boyebi eloko o eleki keni eloko azosala wana nde babengaka yango blezai donc na miniti oyo Davina azoleka na blezai na université sikoyo ya mutu moko kaka loba sikoyo keno bato 4-5 hein? Nasepeli na Davina parce que Davina mpe azalaka moto amisali ananu parce que keni azoprofite nanu vi keno abimi na bomboka te abimi na ville mususu oyebi bato mususu bazala soki obimi peut-être na nini na ville mususu neti obimi Bukavu obimi soki wapi yango Goma oye na Kini bakomona on dirait villageois bakino tozalaka bongo eloko ezobikisa Davina c'est parce qu'elle s'exprime déjà bien en français donc Davina azoleka na blezai na université eza ndeko moko ayebisaka ma BBC na omona on dirait kaka keno vini ba obimana nani na Davina otiki mobali kotoyo otiki ba papa na ba parents na kati ya trouble kaka na temps muke oke na Kinshasa wana na Kini oke ko s'engager suna mobali donc abimi alongoli na ida ada na mutu alongoli makambo yango ba asolaki na ba parents na ye donc tozo ebate donc Davina ndenge azawa na ba deko une fois kaka soki kaka nani vini allié kaka Davina koto ekila ebebi na oyebisa bino tolanda film parce que ba pacte encore bikila ou encore ba compromis au papa JR bazwaki na papa Elombe il faut mwana bango azwa il faut nani ada azwa mwana ya papa JR vierge pardon vierge mais attendons voir Davina siko soki babimi siko na vini bomonte ke non ekile kobeba poni nezalaka pe kaka bongo ke non okomi place ka ndenge vini azalaki ke non azo protéger azo solisa et tout pas batomber amoureux eza bongo po adinyo nzambe putino oza suka na mwana oza suka na mwana donc je vite comme nakangaka munoko nanga ma bébé c'est mama bébé c'est pardon bino bobo misanga botikanga pardon botikanga pardon non université wana kande bakina ko tourner université donc belle vie a inspiration bato ebele non bato na munoko nanga donc kande batala bakina ko tourner kuna bato musu bazo ikape ba idée ne bakina ko tourner kuna na université c'est grave hein. Belvia zakaka mozali si bon ndima eti pourquoi bozo yeba bozo tricher en même temps siko bolinga keno bolungine na ngbende botika zala wana parce que c'est inspiration na bino Allez, viens là. À gauche. Ah non. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Dali, ça va? Allez, assis-toi. Maman, Oni. Ça va bien. Davina, je te présente ma mère et ma petite soeur. Ravi de faire votre connaissance. Bonjour. Merci. Maman, elle c'est... Davina. Merci. Elles sont jolies. Hein? Elles sont jolies. Elle c'est Davina. Davina. Davina, collègue Nangaï à l'université. Et puis. Ah, tu regardes mon attention. Oui, voilà. Voilà. Donc c'est elle. La personne qui tout ça victoire Moko. Makambo Bélé, tout ça là ensemble. Donc, je crois qu'il va pas avoir colo, on va comprendre déjà ma comme ma Mickey. Donc, la linga qui a ce que aille ba place na Vandaka pour peut-être prochainement. Donc, on a un programme, on se va travailler encore. Tu es à l'université ratée, on se voit ici, on travaille ici à la maison. Il y a un baki à l'écart, à mon maman, à mon petite soeur, et puis bien au mona.
Moutlo la zone régulièrement à l'université. Maman Davina. Maman. Vous allez bien? Elle nous a très bien. C'est vraiment ta poto. Non, non. Façon à l'oba. Façon à l'oba. La façon qui est. C'est vrai que je. Mais tout le monde te dit ça, même à l'université on te le dit. Oh oui, j'ai grandi comme ça, c'est mon père. Attends, français, c'est un petit poteau. Non, mais c'est mon père, au fait, on parlait tout le temps. À la maison, c'est comme ça que je grandis et tout. Et j'ai grandi comme ça, mais tout, dans le balinga, là, et tout. Le balinga, là, le bas français, le bas anglais. Ah, non, le bas anglais. Anglais, ouais. D'ailleurs, parce qu'on va apprendre anglais, Mickey, à l'université. Et toi, ça va? Oui, ça va. Et je te vois un peu. Donc, c'est elle, ta petite soeur. Mais c'est ma petite soeur. Ouais, la bonne on va me baler. Ah, elle est trop. Natikelaye, libellé à maman. Natikelaye. Ah, vous faites une très belle famille. Merci, maman. Puis tout ça, car vous aimez mon money. Aïe, bichoti. Papa, déjà. Ouais. Nzamba, déjà. Akina, déjà, coupé manaye. En tout cas, on a séparé comme on a. Merci infiniment. Ouais, je transpire, tu trouves? Ah, d'accord. Parce que j'ai fait. Maman, ça ne dérange pas, j'espère. Même ici, hein. Après, on dit tapoter. Je sais comme ça, un peu. Ça va, ok, c'est bon comme ça. Bon, malheureusement. Tu te déplaces? Où se déplacer? Ok, à nouveau. C'est la touche. Kasi na habité, maman. Azaki n'a besoin de quoi? Écoute, chérie. De quoi? Chérie, c'est encore comment le nom? Daïli. On n'a même pas fait connaissance, je suis là et tu veux partir. Qu'est-ce que tu as à faire d'ici? Non, prochainement, j'ai le truc à faire. Oh, s'il te plaît. Pour nini ba belle-sœur bazalaka boye. Bizeti oyo Daïli asali. C'était par rapport à quoi? Toki pa ino tozonga. Mbala liboso pe ka komoni mutu. Au boudé. Et comme on dirait que non, ndeko non mobile aza mobile nao. Vous savez, tant on Nathalie kaka parti wana Nathalie tableau wana. Nathalie nalobi na baya ki pe Daïli. Mais Maïele n'a rien qu'à réfléchir nalobi non. C'est un message. C'est un message. Conseil. Ben via pesi conseil hein. Na bandeko nyonso ya basi. Ce genre de caractère, ils ont un caractère yamabe. Ceux qui bolandi bo mona ke non tango vini akena Davina. Mama ito ala apesa ki Daïli conseil. Yango mona na linga belvi akoloba ke non film neza a toujours un message. Biso peut-être to mona ngo eza tableau temps normal. Mais ce genre de caractère ils ont na kati ya basi belé. Ba comportement ya bongo, ils ont ba comportement moko ya bien dans la société. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo
bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda obelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo obele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi le mon berger. David alobi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali po ete nalia natondisama nesi. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus, alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi. Alléluia. Nzela na yo edesevaka te. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC TV. La kolanda kaka nzela na yo. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure.
Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, y'a tous à la Congolais. Tous à la fière, y'a tous à l'Africain. Tous à la Nambo, Poto Onga Mboka, Mona Biso, Napana Namoso.